Commandant Léon, bonjour. Na montre Nangawa, Tozali, 13h37 minutes si je ne trompe pas. Gouvernement Kinshasa Bazo Kansani. Il faut renforcer Kitambangu pour na biso bateau de pas boy. Na attaque ya Giseni, bozala kimia. Donc Giseni na minute eza sous contrôle. Moto akosa na image ba okosa kosabina oh exact. Ba Rwanda ba mo ba ba ke boye abo benga biso mutoyo. Awa donc na biso ke batu oyo na ba parti biso zu drapeau ya RDC mito kama kutu. Bo soutenir biso na prière, logistique, ravitaillement, mai biloko kolia. Soki to zu échec ya tête na o za tilombo. Atinda biloko tout auto ko attaquer bateau kino na dernier retranchement. On est ici oyoki jipe ba soda o wana ba soda congolais. Tozo contrôler siko Giseni, moto akosa binote. Naki ba buso ba bilo balo nzambe congolais yango ba bien kufana kokosa po yeba penza nani ande ko nayo. Pena na lingi mboka. Mboka yana Tshilombo te. Tshilombo aza na mandat ko kende mais bato ba comprendre le côté. Bato ba yende po ba kata mboka so ba zwi Kisangani Goma tu ba okata. Boye bango te ba okata. Toki ba secret awo. Et puis ba kosa bino ba image kuna ke ote ba kangi ba soda ba te police. Ba soda biso te bo zoomer bo tala ilongia bato wana bien ce sont des Rwandais, des Ougandais. Et ça biso te. On est ici, il y a des généraux. Côté on a ça et l'autre côté, bon, on a évité mon ingana, on a fait la baigne, les hommes sont là. Kagame doit sauter. Mino boye bangote. Na minute yo soko Kagame a kufite, il va venir au Congo, Tshilombo. Soko Tshilombo te, o ya Burundi a kufa. Est-ce que tu peux imaginer 5000 militaires sud-africains ba kiti ba na Goma. Tanzaniens ba y plus de 8000. OK sous Burundi. Allez Goma ko Rwanda koti, batwana nani. Mais ce qui y a côté, RFI a mukolo songi songi banda bo bandi bolanda likambo asi alobi na bino ke Goma est tombé. RFI a confirmé bino. Ba yebi, ba bi ke mabe ezali. RFI a confirmé te. Nanga le kasa la discours na Goma. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Mutu otito ko malobi 4-5 du matin bo kasango. Pero to kanza ke oza congolais mais to moni identité non claire. Vous savez là-bas, toi na bakota vraiment les Congolais vraiment. Sacrifice suprême o makia na biso etanga bana biso kokwea bino bo sepela azwa Congo biso tozwa siko kasiko nini Kigali bosa la calme o esa débit na bendani quelque part ngo na flasher au moins il faut lekisa ngona ba groupe yosto Congolais bosa mabolongo na se ba ba kotema machete mbeli Goma botelema ili comme c'est Rome population na biso ba yambi bato na bo bangate il faut ba yambaka bango bango bana ba mandoki population biso osale bo banga lo côté ba soldat nyonso na aéroport ya Goma wazalendo boyo katolika nga soit ini comme c'est là endurance ventrale bo se souvenir na guerre à 80 jours ba français ba kita na minute au français ça pour ravitailler mais où sont les gens qui ont venu pour nous soutenir baza wapi elingelo ba biso ba kolombo ke photo tema liboso bozala guerre ezo changer forme tozana bino Giseni kwa kibongo. Est-ce que bon dimeto ko récupérer Giseni bon comment bato ba ko kwa Giseni te baya to fungoli ba koti ba okufa sikolo kwa bambizo population gomasienne o ya bombi kaka 1v3 na ndako bo ka son karaté bo batele bango boganga bo sepela farde sa kimi akufi ba yo kufa ba kufi oui to moni to mona bibande ko na biso mais bino bo ko ba ke le Congo restera indivisible butu alelo ba koko tu ba otelema bo tenir bon bo céder aéroporté si ba mituka ngona batikeli bango na balabala bakota kasana kati bango bazwimbo bakota siko ba banga ne bakomo longola tenir civil ba observer musika ndeni oya turo yo Goma to éviter biso koto e pana biso calme progression zozala Kagame mission za kifa longo et puis il quittera certainement le pouvoir soit to zoena maboko ou bien to gomi mutuana merci.